Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Projet 145 territoires et mis déjà en place réunion et Salemaki pour un comité de pilotage qui présidé na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Général Silvano Kasongo a rappelé na ordre population pour na le respect strict ya ba geste barrière pe fait awa na République démocratique du Congo. Ministre de l'économie nationale a rassuré population que Basencha ou Utaki Namibi stock ezali nano disponible pe yango ezali côté kama na ville province ya Kinshasa alors que population ezali kokoba kolela ke ba mona poisson ya Namibi a na Kinshasa tempiodi et ya kaka na ba réseaux sociaux pe bunga bango balé yango te ba détail tout de suite na édition na biso lelo na zene sengo mingi ya ko présenter les bino botikala toujours on a branché pour na kolanda ba information na nzela ya KNB News ya mokona lelo. Mbote édition lele banditi kato fongola yango na réunion et Salemaki na cité Union africaine wapi chef de l'état président qui réunion ya pilotage ya programme ya 145 territoires yango Salemaki na présence ya gouvernement na yebi shika wapi apesa ki ba ligne de conduite pendeni musala et sengele Salema pour que population a se retrouver dans un programme au détail na image pe commentaire. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé qui jeudi 13 janvier na cité Union africaine. Première réunion du comité politique de pilotage du programme de développement à la base dans le 145 territoires du pays. D'après presse présidentielle OAPC Information, en gros, réunion inaugurale du comité politique de pilotage et permettre de fixer la grande orientation. Il y a projet OESO consisté à construire une infrastructure de base dans le territoire pour réduire la pauvreté, pour stopper l'exode rural, pour bongisa dynamique de développement na kati ya mboka na biso. Inspiré na président Félix Tshisekedi du projet à exécuté na gouvernement national via supervision opérationnelle ya ministre du plan, ya budget prévisionnel pour la réalisation il y a 45 millions de dollars. Pour rappeler que Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a lancé qui en gros samedi 9 octobre na mission catholique de Londres où ezali bonga 40 km ya Kenge na Kwango. Programme yango d'après patron exécutif congolais et ezali programme qui permettre na chaque congolais à bénéficier na mbongo wana o bakopanza na ba territoire nyonso et kouta na mosolo ya l'état kasi biso tozali kosenga kaka suivi ezala makasi pour que mbala oyo au moins projet pe programme 145 territoires et simba population pe et mona bambumala yango le plus important ezala te que na suka et solder na ba problème ndenge ba programme mususu esala bongo te chef de l'état na gouvernement bote ma bofungola miso pour que makambo etambola malamu lobi population abetelo maboko Kinshasa et l'équipe partout. Le général Silvano Kasongo a rappelé na ordre population quinoise pour na kosenga bango ba respecter ba geste barrière pe couvre-feu o akoboya akokutana la police na nzala na ye pe akofuta ba monde ndenge esengeli bolanda ye na image esali awa sélectionné na Nathan Siata. Commissaire divisionnaire adjoint à la police nationale congolaise PNC Namukuse, chef de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo Kitenge, alobaki na réunion moko asalaki mercredi 12 janvier, na ba bourgmestre ya ba commune pe ba propriétaire ya ba boîte de nuit baba pour na ko rappeler sur respect ya couvre-feu pe le support du masque. Na koyoka ye général Kasongo alobaki na ba tenancier ya ba boîte de nuit, bar, terrasse pe ba restaurant que esengeli bazongela ko respecter mibeko o epesamaki pour la lutte contre 4e vague ya COVID-19 na Kinshasa. Na bo chef de la police ya Kinshasa a profité qui ko rappeler que ba boîte pe ba hôtel esengeli kangama à partir ya 23h pe bakata nyonso bato oyo bako respecter couvre-feu te to po bakobela kolata ba masque bango bako kangama.
atalisaki que a remarqué na ville ya Kinshasa ba boîte de nuit ezotikala kofongama kino tongo ndeti kaka maladie ezalaki te na boye aye korapele bango na ordre 23h pile boîte de nuit nyonso ekangami esengi batosa mibeko mpona komibatela barestaurant baactivité nyonso ezali suspendi na Kinshasa à partir ya 23h lekisa 23h soki la police ezwi yo okomi yebela ndenge okofuta modi na yo to mpe bakomemo na poste ya la police ndenge général Silvano Kasonga martelaki pona kobakisa lobaki ke la police akozala sur terrain pona kokanga moto nyonso akoboya kotosa mibeko ba national to ba étranger la police akozala partout pona kotraquer ba incivique nyonso ba boy kotosa mibeko po esengeli basala ngona makasi pour que population mibatela police peto sa yo tolobaki te Kinshasa eleki partout. Toujours na cadre ya rappel en ordre au général Silvano Kasonga saki la population Kinshasa bango pe ba replikaki batalisaki importance na yango kasi po na nini population balinga kolata ba cache nete to pe ko respecter ba geste barrière boka réponse na bango awa na micro ya Peggy Ilunga. En tout cas, dans le général Kasongo, avec beaucoup de respect, aben vraiment ba policier na matoi. Basa la ngotende basa kango liboso, nde basa kango liboso zaki mabe. Au moins la police a kanga mutu pona kashine azokata ena bilamba eza bongo te. En tout cas, elo na osenga na la police, c'est ba kangi mutu sans kashine, ba koko mema epe na ko esika o ba oteka kashine, ba sombele kashine ba pesie. Mingi gouverneur de la ville, ba kashine yango kiti yango 100 francs. C'est qu'on a pris des gros, c'est que gros à combien? À quoi qu'il faut que ce mango, après si dans la population, et ça peut m'abaisser. La police a retenu mon appel à Kachine, n'a été en Kangi Moutubongo, après c'est Kachine. Et ça peut déjà exemplement malam. En tout cas, on les a mesures aux autres qui permettent que pour maladie s'arrêter dans le Mboka. On les a mesures on a dit. Ba mesure a bien exact que pour créer dans l'hôpital que le lot ce corona on est bakana que ya ce que yé n'est to se faire soigner. Donc, c'est que Bokangi Moutou a foutu à 50 000, en tout cas 50 000 années qui est et pour qu'il ne soit pas la peine. Et qu'il n'y a qu'à sa mboka, et qu'il n'y a qu'à sa l'état, et qu'il n'y a poche ya bango moko. En tout cas, côté wana, basa la bongote. Bakeni nango ndenge longo bani, ndenge musale senga kakusala. Eza kopité, eza malam pour la malade eza na mboka, kozana kashine eza bien. Eza te keso bakangi mutu. Bamanda ba 10 000 ezebele mutu bako zabena balabala sa kashi na yebaki pete azotambola boye 10 000 francs na poche ezate bokangi siko bosani ya bien ça non bango mo batu bakanga batu ba kashi ne bazana ba kashi na opena maboko mutu azanga kashi ne non kashi ne yango pour protéger pour na malade azu atina na azu masque atina eloni sans masque comme si malade na mboka za bien te photo za masque ezate ke so bakangi mutu bakene kamba moko 10 000 francs te bon ne mabi. Pour nous botter là, on a casse, obligé quand même ça 10 000 pour qu'on ait bien été. Ce cas on a caché n'était aux juillet, aux sommets caché pour passer, c'est fini. Et ça c'est pour que nous monte pour gagner dans la prison. Et c'est là quand même dans la prison et pour na couvre-feu, so bakangi pour na couvre-feu ba memela pour na mandité, couvre-feu ça so bakangi il faut même na suicide ça permet ya quartier bakangi lio soit na commune na bango, olali wana to batiki yo. Et ça c'est bakango na couvre-feu ba opesa mbongo, ça bien été. Et ça rabongo te couvre-feu ba bomba na suicide soit na commune na tongo bolaché aki na ndaku na c'est fini kasi wana eza ba pesi ba posida shida po ba posida ba tso ko kanga ba tso na ndenge wana mais pour ça ba ki za 10 000 te za 5 000 to yebi bon nden ye gouverneur ngobila ya ba lo bongo mais ça ne wana bon yo mutu normal 23h minuit oke ndi wa bon anda ko wana television nema sana pa nao sama kamtu na ndao eza obligatoire mutu fala takashine mais nande balobi 10 000 francs eza neti bapesi ba policier shida mais eza obligatoire mutu nyonso a se protéger ala takashine basa on a tracasserie te so bakuti mutu aza nango te papa somba kashine so eza te bakangi ye 5 000 bafuti ya bimi tolanaki mikoleleki na ba réseaux sociaux ne ba image etambolaki lolenge ba garde républicaine bazalaki ya kosilika makasima ya bakosage esalemaki entre bango na la police lors ya problème moko esalemaki na nzela ya kwalo kasi boka population nini ezali penza kokanisa na dossier yango totambisaki micro boka bango bazali awa na micro ya Peggy Ilunga.
eloko wana esali biso mpasi makasi so biso peuple tomoni mpena ekitisi biso mboka epe esilisi valeur ya tous les bango mibale take FARDC na police baza bana ndako moko baza bana libota moko soki makambo ekomi bango ya makasi bayebaka kosola bayebaka kobimisa Jean-Marc Kaboun fo ayeba aza autorité monene ya mboka soki likambo ekomeli ye fo azalaka na komikitisa makasi azogérer pays monene lokola Congo eza bamboka mike te donc soki te na problème nyonso ntina nini bazalaka na baconseiller bazalaka na baconseiller mpo abakisaka bango mayele bayebaka ndenge ya kotambwisa bango mpo biso tozondaka baexemple ya bajean-marc abu ndenge batambwisa en tout cas eloko epesi biso mpasi makasi oyo population asepeli yango ta moke te eza likambo na moka basali ntango baremarke deja Jean-Marc akwei na mbeba asa eloko oyo bato basepeli nango te esengi bakende na justice Jean-Marc aza moto akokima te bato nyonso bapolisier bakingala ya Jean-Marc toyebi bango très bien esika bazalaka unité na bango esika bauta toyebi esengi bazonga na retour na kati ya unité etinda bato baleka na justice eloko bana moka basali basali justice likolo ya justice eloko tosepeli yango tata moke toza biso toza bana libota moko toza bana mama moko so likambo ekwe esengi toyebaka ndenge kobongisa makambo soni makasi ngai mpo na ngai baremarke oyo ngai nakosala na kati ya liboso nanu nazoregrete mboka na biso toza na baresponsable te parce que soki baresponsable bazalaki balingai batya rigueur na bato bazodirige mboka oyo premièrement bino bozomona kaka mwana mura bapotani na policier mais bozoyeba te ke no likambo ezosalema oyo eza likambo monene esalemi oyo ekokotika mpe conflit ya makasi na mboka na biso entre des uniforme ya JR comme garde républicaine na uniforme à la police oyo a menacé JR wana peut-être bazalaki mibale misato JR oyo bamenasaki azali moko mais eba conflit wana ekokotikala mpona bapolisier nyonso na JR nyonso en tout cas eza likambo moko mpenza oyo bokokozwango na légèreté te eza likambo moko ifale bolanda yango mpenza ntina suka baluka batya kimia na likambo wana chef na bango il paraît Jean-Marc Kaboun il fallait baluka bayeba bapolisier wana bakangaki basimbaki mwana mura wana na nzoto par commandement ya chef oyo bazalaki na ye obela consentiment na bango moko bapolisier mwana mura wana réaction na ye ngai mpena mpo na ngai nazokondana ata moke te mpo panda babandaki kodisite bango na bango bakonzi ye avandaki arespecte mosala na ye ndenge ezali balio bazobunda ye atelemi azotala mpo azalaki na tante ya kosimba moko akalme ye eza manque de respect avandi bango na bango bakonzi bazopotana ekomaki ndenge nini mpo baya kosimba mwana mura wana na nzoto na ndenge bana mura mosusu bakendaki mpo na vengeance nga mpo na ngai na trouve yango normal mboka na biso eta ya mboka na biso tosenga bongo mboka na biso eza te ke no moto asali oyo likambo yokende nanu na ye onégocie na ye bosisa likambo esila bongo donc le problème ya moto asali yo amenace yo mpe nanu agir nsima boluki botya kimia donc ngai na kondane bana muka te eza prenez l'exemple ya bana moto mwana moto moko kotuta mwana moto moko na kitambo alerte soki ebetami na bana moto ya kingasani na réagir eza normal déjà bozomenace garde ya conseiller basali eloko te bongo sikoyo biso petit peuple donc omoi te wana ezaka soki na ye azoboka na se donc akozwa yo abeti yo abomi yo asali yo ya kosala basali eloko te parce que après fati eza Jean-Marc po jamais moto koko se prétendre osala makambo ya boye soki oza na appui te donc ye comme ayebi ke makambo ya pouvoir ya fati ye ayebi yango très bien donc ase considère comme étant que après fati eza ye yango asala makambo wana mpo na ndimi te ata député national kosala makambo ya boye soki jamais oza na appui moko quelque part te jamais kosala makambo ya boye mpo nayebi aza motu araisonnaka donc ti azosala makambo ya boye se ye moko ayebi ke appui ezali Jean-Marc Kaboun étant vice-président ya assemblée nationale nayebi te pouvoir nini oyo eza epai ya Jean-Marc Kaboun a désarmé JR donc garde républicaine o désarmé ye bon toyebi te ye moko ayebi makambo osala adage moko elobaka boye babi soki omoni mwana soso azovimbana seke mama na ye aza na se ye moko ayebi makambo osala ayebi ke fati aza wana donc après fati na kongo eza ye yango eloko na conseiller na évite yango wana amonela ata biso bacivile amonela ata biso population bagrt pardon soda basala rankine na soda te akoboma yo okufi ye akende boloko basala rankine na soda te
donc soki eloko nakosala aboma moto apresenta tata baeskise na oyo asalaki. Le ministre de l'économie nationale a rassuré la population que la poisson Saint-Charles et Zanano na marché stock et zali côté Kamabo Kayemoko a expliqué malam extrait où ils allaient proposer awa na Natonsiata. Ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalouba a rassuré la population sur la disponibilité de stock et de poissons Saint-Charles importés dans la Bibi sur le marché quinois. Pour la kolongola doute sur rupture de stock au Ezalaki Bongo lancé au décembre dernier, à l'Obaki à l'issue à réunion moko à comité de conjoncture économique de Salemaki mercredi 12 janvier 2022. Président na premier ministre Jean-Michel Samaloukonde y a précisé que vente yango ekoko salama na respect ya ba chaîne de distribution atalisaki que stock yango ezali na important a garantisaki population que mpiodi esilate ezali na o etali nécessité na gouvernement à se procurer na ba propre bateau de pêche pour na ko garantir autosuffisance na secteur yango patron économie nationale atalisaki que yango ezali finalité kasi pona tango toutefois a relevé qui au préalable procéder il y a ba démarche nyonso kasi atalisaki que yango ekosala makanka adlobaki lisusu ba optaki pour la diversification économie pe lisusu batalisi que bako atteindre objectif na bango achat ba bateau de pêche ezali finalité kasi population esengeli ba ezali processus lorsque le gouvernement s'est décidé qui ya ko s'engager na pêche yango ezali préalable esengeli consommer bateau de pêche ya ko salema mikolo ezali ko ya to noter que 2 semaines après début ya commercialisation ya Saint-Charles en Namibie sur le marché quinois prix à carton à piodi est augmenté d'environ $2 à la chambre froide d'union sociale qui ciblée dans le gouvernement kasi la population azali kolela toujours que atikali komona mpio di malongate atikali pe kolia mpio di malongate kasi awa ministre économie azali kolobaki mpio di ezali wapi esengeli communication esalema wana pona kolakisa biso que ezali bisika boye population akende kosomba parce que boye ezali ko faire sentir que population azali toujours kolela na likambo etali bampio di ya Namibie oyo esengelaki afete na yango affaire yango etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Bon, mais c'est nango déjà macaroni roni pe spaghetti roni ezoteka partout talakaka logo ya Beltesco yango nde original kasi somba yango bisika nyonso même na ko yanda kuna yo oza mobimba bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni
oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti Roni oyo ezali ya qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Bitosco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolonio so ya kolia macaroni Roni na spaghetti Roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa elle est partout. Toujours imité mais jamais égalé. KN News, première chaîne d'actualité, on continue. Kasinaninga a toujours proposé. Toujours, émission à Kitoko, te proposer awa émission qui nous politique. Mais ça déjà en ligne la chaîne YouTube na bino. Kasi kobo sanate ko s'abonner pe ko partager ba image mingi. Landa yango le moke binyo so po e bani ezo le kanamboka Congo. Mama Naomi. Nazala nayo clair pe simple. Omoni makambo yo ya kolongwa union sacrée na tina. Ya liboso bato ifo ba eba pona nini tulongwe union sacrée. Bokobosa na te mokonzi ya mboka aibsaka biso ke yena Kabila ba ko travailler bien te Kabila zo permettre ete que vision ezala matérialiser. Sika tanto yena makambo union sacrée to bito consacré rupture na passé maloba on a pesé à mokonzi ya mboka rupture na gestion passée gestion ya la Kabili po ne bandele émission no lobaki que honorable Sesanga a soutenir à Félix Tshisekedi comme candidat c'est vrai parce que Félix Tshisekedi a ka osenga et soutien parce que honorable Sesanga longwa à Genève avant même Félix Tshisekedi tant Félix Sozo lobaki Félix Tshisekedi lobaki Martin Fayulu ndé c'est les changements honorable Sesanga ebsaki ozo sala erreur Félix Tshisekedi sika vandi ayebi keza vérité makambo na oloba na plateau na olelo honorable Sesanga zonga Kinshasa Félix Tshisekedi na caméra bake Nairobi batuna motuna na top Congo bayebisi mais ozaneng yoza na Genève tozana na Nairobi abi naza ni na Genève ni na Nairobi nazo senga bango nyoso baya to kutana to sala accord de Kinshasa batutu ba revenir au bon sentiment nazo loba ba fait eza makambo ezala public eza na radio ba son ezali OK nde mikololeki na kanisa vers mois d'octobre ou bien novembre 2018 Félix Tshisekedi aye honorable Sesanga na cabinet na ye pour honorable Sesanga soutenir candidature na ye yango honorable Sesanga est un politique naza na gauche te naza na droite te mais o ya droite to ya gauche aye kolukanga aye ko proposer nga na soutenir ye c'était tout à fait alors que tu es baqué sous la belle paix ya Moïse Katumbi à l'époque nalobi boy likambo wana ezali likambo d'abord ya conviction personnelle et honorable Sesanga ayebisaki yango président Moïse Katumbi et à liboso na koboya aboya de makambo ya lamuka parce que makambo ko soutenir Martin Fayulu eza makambo ya lamuka mais en vol honorable Sesanga to boya ka makambo ya lamuka avant même Félix Tshisekedi aboya biso za yesu na makambo ya lamuka te tozalaki na ensemble mais tozalaki na makambo ya lamuka te po même nini charte ya ensemble les autres consacré autonomie politique ya ba organisation politique za na kati to salelaki autonomie politique ne miso tant que parti tolobi to kokota makambo ya lamuka te mais tozana bino na ensemble et j'ai d'après président Moïse Katumbi te la preuve ye mo le ba on a monsieur Belé qui ezaki autonomie na bango politique honorable Sesanga salaki autonomie politique na ça n'a jamais gêné et jusqu'aujourd'hui relation président Delis Sesanga la président Moïse Katumbi et ça très bien ce que zaki mabe mais ba relation ba ngeza la na ndenge zaleli de l'autre donc wana ya liboso to soutenir parce que Félix Tshisekedi a senga biso soutien n'est-ce pas yami balé tolongo union sacrée pour nani tolongo union sacrée parce que tozali sous na kati ya rupture te to koti na continuité ya Kabila moto moko alobaka ke Félix Tshisekedi azali meilleur élève à Kabila eza ya solo meilleur élève ya Kabila ou non ata ba boshab bazala bongote ata ba shadari bazala le roi Félix Tshisekedi te tolobi to consacrer rupture ngelo bato tia bonne gouvernance bonne gouvernance c'est sous-attendre contrôle ya exécutif na nzela ya ba parlementaire
mais lelo yebisanga maman pila soki tokotala na misu boy. Est-ce que contrôle parlementaire est ça le marque effectivement? Lelo na makambo ram toza wapi? Lelo na makambo état de siège toza wapi? Et comment on renouvellement le rôle ba ko prêter serment on biso peut-être. Comment le ministre peut au défiler na parlement? Bazo défiler na bango bazo plastronner ndenge na le poto. Et comment on exercice moko ya routine, contrôle les ates sanctions ates makambo to boyaka na Kabila. Makambo wana nde toboyaka na Kabila yango mo biso ko tozoloba ke Assemblée nationale wana et comme loko la religion et garda ba rituel mais pas pour kokumbela yango a perdre foi nde Assemblée nationale image ça na wana ni popé wana ya liboso yami balé d'abord bonne gouvernance ezate situation sociale ya peuple toloba ke to bongisa situation sociale ya peuple. Donc, dans le bonne gouvernance, on a fixé deuxième point, situation sociale à peuple. Bon, cette situation sociale à peuple, ce gouvernement est moïbi, akoïba population. Babi, c'est la présidence RAM, et ça les combats présidence. Donc, présidence y est moïbi, présidence akoïba population. Mais RAM, dossier à Kalanenge, ministre qui va s'expliquer biso. Et puis, ils ont été le gouvernement mobile. Na biboye. To vanda ngala na Kinshasa wa Kabila kana pouvoir. Na zara muta Kabila te makamne na sepela na honte na ko défendre te mais to vanda na Kinshasa ti fa mandat Kabila. Yo mona karam. Boni batu pe ba na irresponsabilité makasi bo. Bino mo botie eloko. Ezangi ba soubassement. Total on a compte na budget général les até na ba compte spéciaux les até. Recette non aussi que ndara to ebité to ki kesa na mo structure moko informelle. Structure privée informelle les autres gérer ba millions ya ba congolais ba millions ya mbongo na biso ba ko lire le on a check crédit ba katinga mbongo na ram mbongo na siki ke to ebité bato na tata mokonzi na réponse te bato na ba ministre ba na réponse te mais les amis yibi c'est de l'escroquerie yami ba to bi que situation sociale à peuple so pour continuer wenze pas moyen sur continuer wenze biloko nyoso matabetalo. Mama yo mama okota ka wenzo yebi ke biloko lelo ça ne va pas na repesa ko to ba plité pour bato si ba yebi côté gaspillage gâchis en bongo à l'état détournement paille donc nyonso to boya kina Kabila lelo na tiseki de ça ma fois 3 to continue situation sécuritaire situation sécuritaire le sous pas moyen état de siège ba salengo sans programmation ba moyen exacté l'état de siège c'est échec. La preuve va que on benga na ba ennemi ya Congo ba ya mukolo pe ba kozonga to yebite boka moté mukolo soki to vani boto sutuki Congo commission envahi na ba Rwandais na ba Ougandais de manière officielle pour na ki pe ba Burundais si ba katisaki total nyonso wana tolobi to ko continuer boyete batongo pe to koluba na bango to ki na union sacrée ba ko bisa biso ki biso soki to zoloba to zoloba mingi parce que toza soki na esengote des choses comme ça or to ko reprocher bango Baboy pe koyoka to bon ole to vana na bato to koyoka na te to kabwanite surtout que vous partagez bilan en 2023 bon to partager bilan ndenge nini est-ce que moto va ponaki président de la République comme Félix Antoine Tshisekedi le bilan lui appartient positif et négatif a travaillé de mon côté, a travaillé dans FCC, a travaillé dans MLC, a travaillé dans vol un moment, a travaillé dans ensemble pour la République. Chacun a un bilan à défendre. Chacun. Oh, il a travaillé, a un bilan à défendre. Mais la seule personne comptable, il a réussi tout et échec. Il a pouvoir par après 5 ans. Ce n'est pas les autres, c'est Félix Tshisekedi. Parce que le lobo constaté ni gloire ne se zongue la rae. So les gloires que Kabola on a battu. Sous le haut patronage. Sous le haut patronage. Toi balbara IGF, ndaki sapa bablo kamala mo ya régime na ye, to ko cha IGF. Toi baba IGF baba ke Kabola bilana batu mususu. Baba ke za yete. Mais andi mape ke ramezaye. Andi mape ke ba détournement nyonso ko sa manambo ke zaye. Et ça bilan général les aïe. Moi mboka Rodrigue Ramazan ndingo tu kolobela makamyo solo biona ya mabe otobi keza ya solo mabe eza makasi na kati ya mboka. Mais est-ce que Félix Tshisekedi na memi mabe to akuta ki yango déjà makambo ezo ko ba bongo est-ce que moi volonté peut au changer makambo ezate. Moto aye na pouvoir. Ayaka na ba solution ba problème o ayebi. Ngaimi Otokabani a ezaki édition le 14 janvier 2022 on a zaki nesengomi à représenter les merci l'équipe technique et rédactionnelle Saki Mosaki Toko na sima caméra et réalisation sima ki na Timothée Kaembe Régie Ezaki en attention t'as toujours
na coordination ya grand lieu ya communication du Muketi Mangana zaki wana pona ko présenter bino ma édition ya moko na elo kasi tokutani prochainement pour ko servir bino toujours de tout ça la même mosala awa d'une manière très très professionnelle tikete kimia et ou mena mabote la bino. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino